Merci la fidélité et confiance pour passer la Kain Benyozo mais ça l'a informé toujours d'une manière très professionnelle. Mbote édition rétro le bandit Kato Fongola yango na élection et à maître Dieudonné Kalouba lokola président la cour constitutionnelle ndé élément to sélectionné pour na bino mokolo ya lundi. Juge constitutionnel Dieudonné Kalouba azali élu président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo mokolo ya lelo mardi 20 avril 2021. Et ezalaki après élection oyo ezalaki organisé na siège ya institution oyo ezali situé na commune ya Gombe na Kinshasa. Na poste oyo Dieudonné Kalouba a remplacé Benoît Luamba oyo a démissionné na ba fonction na ye na 2020. Pe esengeli koyeba ke nouveau président ya Cour constitutionnelle azali ko faire partie. Il y a 3 juges constitutionnels oyo bazalaki nommé na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na juillet ya année eleki oyo kutu prestation de serment na bango et créa kambutu entre FCC PKH kasi malgré yango prestation de serment na bango elekaka kitoko kasi sengeli koyeba ke na kati ya course oyo ezalaki bongo na 4 juges oyo bazalaki na liste pour na poste oyo ya président ezali bongo Evariste Funga, Jean-Pierre Mavungu, Dieudonné Kalouba pe Corneille Wasenda. Tala lelo oyo Dieudonné Kalouba a remplacé Benoît Luamba yango tolobaka ki mutu akoleka kasi institution ekotikala sala malamu esiko ezali po lobby bako remplacer yo kaka Kinshasa eleki partout. Batambola 14 ni okukuta na tongo alati kilote ya pamba to pe alati esuyeme atakutu likuta ya mama atelemi na balabala nde élément to sélectionné pour la bino mokolo ya mardi. Comportement oyo e dérangeaka ba congolais et belé na ba mapangu misusu ya kofutela okomona papa mukolo ya plus de 50 ans auti kolomuka na tongo akobima libanda tuna mwa coupe moko ya muke torsini azali pe kosolola na bato de fois pe akobandaka ko brosele wana 30-41 heures du temps masolo pe koti ya politique na masolo ya football azali kaka tolo polele alors que bana ya mikie misusu pe bazali komona bongo ya basi bazali komona ezali malamu te ba mama ebele ba déploraka kango pona ezali bien te na mwana muke amona ka nudité ya moboti na ye comportement oyo nzoka nde e dérange batu na ndenge lelo to kitaki na terrain pona ko tuna na population conseil nini ba ko pesa na batata ya lolenge boy ndoko nanga ba comportement na eza malamu te. Pourquoi eza malamu te so na zongi so même la Bible balobaka nzoto ya moto eza temple ya Elimo centre donc nzoto moto eza temple ya Saint-Esprit donc déjà to abi temple ya Elimo centre c'est que zo mériter ba respect na ba valeur moko na ndenge mokili bato mibe ko na bato mayele basanga ba bisu nini ce n'est pas bon de singai mobali bo nzoto na ngai na la kisanga pa mwasi ya mutu mususu pa ko la kisanga nzoto na été ce qui un papa azoko parvenir ko tambola na ba esui ko tambola toxine za ba éducation oyo ya mabe eza mambo o lobi so ki ndeti mwana moko lelo to par exemple un papa bongo akutena mwana na direction moko o tambola toxine expliquer ni tout le monde d'abord mais qui soit bien mis aussi na baba mama babeta bango bongo yo mo no papa ce n'est pas besoin d'éducation oyo bat ba ko copier te ba papa ba sala mamba bongo vraiment faut batike za malamu mingité na liboso ke ne kulusu mutakala ya Yesu eza bila ke mabe pona ba o balongole bilamba mais ça lipamboli pona biso pe na lobeli ke mutakala ya mama eza lipamboli pona papa mutakala ya papa eza lipamboli pona mama mais eza bila ke limabe pona mwana oya ko mona mutakala ya papa pe lobeli bato atanga bible histoire à Noé ya Noé tanga tikalaka mutakala mwana libosa sekaka mutakala ya papa mwana mibala sekaka mais amisa tout temps ba yebisaka la bible zo bana biso nini azongaka sima ne lamba alatisa mais papa tanga la mukaka alakelaka
ba oyo amonaka mutakala ni mabe apambolaka ba oyo alatiselaka ye elamba donc na mokuse likolo ba papa topambola bana na biso na nzoto na biso tolakela bango mabe te yo papa otambolaka na isui na kingo ata otambolaka na sengle yebaka ete eza bizaleli mabe ata entourage etongaka yo mpe bana mpe parfois se bayokango esalaka bango soni mais papa surtout que soki oza trop poili toyoba na papa oza libumu munene oza poili mais bana ya bandeko mosusu na pemeli yango papa onani oyo to libumu munene papa onani aza bapoile est ce que eza lipamboli mpo na bana to eza lipamboli mpo na yo en tout cas eza bizaleli moko ya mabe donc eza kitoko te eza satanique eza kitoko te normalement vraiment moto ntango azwi sengle atie na nzoto azotambola nango na nzela eza mabe mpo déjà baparti ya nzoto ezobima libanda sengle ezaka ndenge mo tozwaka sous-vêtement ndenge tozwaka mpe sengle yo obima na sengle baparti ya nzoto nyonso ebimi libanda mwasi ya moninga aza wana yo mobali ou bien yo mwasi olati sengle mobali ya moninga aza wana vraiment omonaki ezosala bien te vraiment eza kitoko te biso toza na mboka bamindele te omoni na mboka bamindele bango bakipaka na bango te akolata oyo nyonso aza nango mokomiso na oti otambola koto ya Uvira naomona madame moko ya mundele eloko alati na comprendre na nga déjà ke eza nango nini na bango kuna mais biso jamais eloko wana kosalama biso awa nini conseil na kopesa na bamama na kopesa na bapapa bajeune totika kolata sengle totika kolata bakilota mikuse donc eza mpena bien te eza vraiment bien te nzambe alingi boye te papa oyo osalaka makambo ya boye tika fozala papa moko exemplaire yebake oyo osalaka wana ezali koloka bana ya ngani ya mikie ntango ozali kobima na lopango s'assure ke ozali na kilote moko ya molai oyo eleki genou to ozali na pantalon ta polo ekosala malamu ke otambolaka na kilote ya mokuse torsini bamisusu bakendaka mosika okangaka esuyeme ya pamba to azwi liputa ya mwasi na ye akangi abimi azali kosolola azali kobrose kaka wana kobeta masolo ya politique alors ke bana mike bazali komona ezali respecte yo papa oyo osalaka boye to yo mpe jeune garçon oyo oza déjà na âge moko avancé osalaka makambo ya boye tika ezali koluka bana ya bato Kinshasa eleki partout. Mercredi tolobelaki comportement ya bafille oyo badefanaka bilamba ata azali na eloko te alingi kaka koparaître akodefa perruque kabelo kutu ya ye te lipapa azwaki na bandale elamba azwaki na masina okomona ye propre nde élément tosélectionné mpo na bino moko ya mercredi. Complexe bilulela pe kolinga ko se faire voir et ba fille à Kinshasa et comment ma bango na ba pratique moko déshonorant okokuta fille o ya salaka te parfois étudiante pe abimi na famille o bazali ko bunda pona ko survivre kasi ye moto pona ko se faire voir kaka okuta ye na ba téléphone ya minene ba smartphone ya minene ya cher et même plus loin au nom de Mathieu V ba fille à Kinshasa ba koma ko defa na bilamba pona ko paraître kaka motuna etunami est-ce que c'est normal ba fille ba defa na kabilamba ba perruque et voire même ba sous-vêtements en tout cas comportement na eza bien te parce que ba convenez ali romona peut-être mutwana sur peut-être azana bien ba mvutima bien infection moko bopo bilamba nde to lata ngo boy to transpiraka ozomona tant oza ko se transpirer donc o nyonso eza lokola infection ba microbe nyonso eza na nzoto mutu pe tikala na elamba donc eza digne te ke ozolamba na yo ya opesa obe ya kolata na eza pena propreté comportement eza mabe vraiment. Selon moi ba conséquences c'est belé parce que tout d'abord ko défé lamba camarade donc eza non bien te parce que lamba ndenge ezana elamba eza vie ya mutu eza nzoto mutu ba ko bebisa ka à travers elamba na yo au moins koko lati lamba ndeko na yo soit lamba ba kabeli yo mais bilamba ko défana wana vraiment eza bien te comme consonne ko pesa donc batika ko défana bilamba soko za même bilamba belé te lataka ozana o soignon que ça la propre ça la bien au repassant au lati qui na place que ko défana ba bilamba ko attraper ba maladie c'est pas bien Eric P za bien te ko so ba maladie ba tendance donc
soki camarade wana za basili yo pe okoki koattrape kana à travers baéchange ya baperike wana bacomportement ya basi oyo badefaka elamba soit baplante baconséquence nango ezali ya mabe parce que okozwa elamba odefa elamba ya moninga mwana moninga na soki soki aza par exemple na basili na ye moni yoke na basili na ndako po basili ya bilamba mpe ezali okozwa ti elamba moninga boye nzoka moninga aza na basili na ye yo mpo okende basili na ndako ekota pene basili na ndako soki bakozwa mpe na bintseko na ndako na bango po bato mosusu na bandako na bango bintseko ekoma chronique baza na bintseko mpa na bango doma mpe na famille na bango baza na viva na ndako moko boye bintseko donc yango ne parlons plus nomona mpe na yo mire nyonso ekoma makila babintseko bazobotala bamire oma mokosi oyo tolati elamba ozotambola oboki nseko naso ntango oyo odefenge elamba nango oyoza na binseko ate so ntango okende nango mpa na bino kinseko ata ekosi mpa na bino mekeke obota donc eza malamu te mpona kodeba surtout basi kodefaka babiloko wana eza ntina te de fo kobundaka parce que babilamba ntina ba 3000 fo kozwa elamba ba 2000 surtout basheri vraiment donc mwasi akokela te na elamba mwasi oteka te na elamba kokela te parce que ba 2000 fo ba 3000 fo eza facile mpona basi so tata na mobali te mama kopesa yo bon baconséquence eyaka eza ke motu ozozwa eloko na ye oyebi état d'âme na ye te mosu oyo babelali ndoki mosu oyo ya magicien okozwa eloko wana ememeli oyo makambo ebelebele na nzoto soit ozwi tata elamba mutu ozotia na nzoto na yo ememeli oyo bacomplication na nzoto ekomasi obimi belilo mosu ebimi na kati ya nzoto donc baconséquence ekoma eza ebele bon comme conseil naki opesa kala bakomona bilo mosu yaki très difficile pour nous, mais pour le moment, moi, on a moi muke autre, comment on voit, on veut s'organiser. Moi, dis faut on a bon, na so moi pays qui na so moi la mala na boy. Pour les sauter que cané d'accord des fois pour le moment comme ça so bon côté. Jeune fille à Kinshasa yeba que contentement ezali moko ya ba valeur oyo etongaka moto. Kasi bilula e komemaka yo na liwa mokolo mosusu. Mindima ndenge ozali kasi zala na ba ambition ba rêve pe ba objectif travailler makasi okomona que avenir ekozala meilleur tika ko paraître oyo ozali te tika pe koluka facilité pour likolo ya facilité ba misusu bakenda kolinga batata na bango oyo ezali malédiction selon la Bible. Travailler dur pe mi pesa valeur. Pour moi si azali ekela mo oya botaka mwana akolisaka pe yende apesaka éducation. Donc ozali na motuya pe na valeur mi pesa yango. Elamba perik pe li papa ezalaka personnel okoki kozwa malade ba infection et même ba esprit ya mabe likolo ya kodefa o ezali ya yote salangele yebela sala musala na yo polobi ekoleka lelo donc zala yo Kinshasa et l'équipe partout. Jeudi, tolobelaki tête à tête entre président ya Kenya oya qui na visite officielle à na République démocratique du Congo pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o bakutana ki homologue na ye coopération entre les deux pays pe mingi lusungi ya ba troupe kenyan pona kosunga FARDC na kosilisa guerre na est nde élément to sélectionné pona bi. Après tête à tête oyo bazalaki nango pendant visite il y a 48 heures oyo ya président Kenyan Uhuru Kenyatta président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours il y a point de presse oyo ezaki tenue conjointe na président Kenyan Uhuru Kenyatta na Kinshasa mokolo ya mercredi 21 avril 2021 annoncé arriver na République démocratique du Congo na ba semaine oyo ezali koya ba troupe kenyan pona ko appuyer ba forces armées pe ko attaquer na ndenge moko ya malamu mingi ba problème oyo etali terrorisme pe violence na est ya République démocratique du Congo. Ndenge to yebisaki bino Kenya andimaki volontairement ko faire partir ya FIB ya brigade d'intervention rapide oyo ekozala constitué na ba Nations Unies pona ko soutenir ba forces armées ya République démocratique du Congo na est ya mboka na biso. Pe na ba semaine oyo ezali koya ba troupe kenyan ba kokoma awa na République démocratique du Congo pona ko appuyer ba forces armées na biso enfin ko attaquer de manière plus efficace ndenge nini tokoki ko sala pour que to silisa terrorisme pe violence oyo na est ya mboka na biso ndenge président Félix Tshisekedi alobaki. Kasi en même temps président Félix Tshisekedi lisusu alobelaki likambo oyo bato bazali koloba na ndenge ya mabe
oyo bazali ko affirmer que ye azali ko accorder importance mon côté na ba massacre ya ba congolais oyo ezali ko salema na este Mwanza Luvunu alobi boye na profiter na occasion oyo pona ko yebisa na ba nyonso oyo bazali ko critiquer forcément pona ko lobake tozali ko réagir te na situation ya est ya République démocratique du Congo Luvunu nazali ko yebisa na bato nyonso babongama par rapport ya oyo bolobi po oyo tozali ko bongisa comme riposte et kozala ya makasi po niveau to kosalela yango et kosilisa totalement ba violence nyonso na est ya République démocratique du Congo ndenge chef de l'État a prévenaki. On a part na ye président ya Kenya Uhuru Kenyatta a annoncé que na mikolo ezali ko ya ouverture ya consulat général et kosalema na Goma pe consulat honoraire mususu na Lubumbashi na cadre ya ko renforcer ba relation entre deux pays oyo. Donc ba rebelle nyonso oyo bozali ko œuvrer na est boyoki message ya président de la République oyo bazali ko bongisa pona bino et kozala somo bobo mamara déjà to bobandaka mbango Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya ba famille oyo babotolaka biloko ya ndeko na bango soki akufi babengani mwasi na bana na ye nde élément to sélectionné pona bino mokolo ya lelo vendredi. Makambo oyo ezalaka kala mingi na ba Congo ya kobotolaka biloko ya ba famille soki papa akufi kasi lelo kutu ekoma nango partout bikolo nyonso ya République démocratique du Congo bakoma na sale comportement oyo soki ndeko na bango ya mobali akufi bako tenir compte teke atikaki bana atiki mwasi misusu kutu azalike atiki bana ya mike oyo bazali na konguluma kasi famille bakoya babotoli nyonso na bilamba ndeko na bango banda ekolata alors que misusu kutu bazana kati ya famille wana bazana taille na yete kasi kimotema mabe kaka esalaka ke bazwa nyonso tokitaki na terrain pona kotuna comportement oyo e dérangeaka bato ndenge na ndenge boyoka ndenge ba réagir neti nga nde naza boye soki na boti bana na ngai biloko eza babien na ngai ezali mpona bana na nga na mwasi na ngai famille akobénéficie na biloko na nga à 100% te soki eza mpe natikaki baparcelle to babiloko mosusu peut-être ndenge leta ayebeli soki biloko nyonso wana bakoteka yango 25% ezalaka ya baparent. C'est ça le problème. Mais à 100% na biloko ya babien ya bana na nga na mwasi na nga ezalaka te. Donc biloko ya mowei c'est vrai bino famille boza na part mais il faut boyeba pe bana oyo atiki na veuf oyo atiki mwasi oyo atiki donc c'est important. Tant soki bosalelaka ngo na bafamille esalelaka makambo ndenge wana ekozala malamu bameka kochange comportement na bango batiaka mwa bonzambe ezala malamu mingi batika kosala biloko wana bareferaka na bareference soit ya leta wakomi so babalanaki na commune bakende kotala mokanda wana ekomiaki nini basinaki nini bosangisa bien soit bokabola bien soit so babalanaki na commune te baleba te famille mwana mwasi ana ndeko na bango azwaki ye na libala abotisi ye bana seke fo badedomage ye seke famille ya batika kokende po famille ya mwana mwasi seke to kofunda bango bakokanga bango bakoperdre to po bakosenga dédommagement ya ebele koleka lupango ndeko na bango atiki bango bakobénéficie ni yango nalobi batika biloko wana bana wana ndeko na bango atiki baza ya bango po soko bobotoli biloko soko bana baza ya nani mingi base za organisation ayo moko nanu ye moko nanu numéro 1 soki nayebi ke naza na mwa bosi na nga nazokuta nayebi ke na mwasi na nga na foye na nga na bana na nga mais d'autre part na famille na nga ntango nazozwa il faut na s'organiser ya mwasi na nga na bana na nga le famille na nga mpe tokoli na bango tokembi na bango tolia mpe ta susu banzika na babikebi nayebake pour le moment loka naozwa na s'organiser pour la famille na nga lelo na osala te famille na nga bazala boye bana nga mpe bazala boye c'est ça ata lelo nakufi na nga donc ndenge na osala te alors banaki te bana baya na kati bana baya na kati bakoya botola nga biloko te po bana na nga baya na kati
bana baotanga ndeni baolia ndeni ntango oyo déjà famille oyeda obotolanga deya biloko sikoyo charge ya bana na ngai nana ozwangu ekoki osalama te ata mokolo moko te esimba te batika bongo papa ezalaka te wana ya kindoki wana mpe vue kindoki mpenza yango wana esalamaka te papa na ngai esalamaka te batika bana bazala na kimia mwasi mpo akufeli mpe mobali azala na kimia mpo akomi déjà veve akozwa mbongo place nini musani ekopesa mbongo soki mobali atikaki ya bien na ye ezali ya ye na bana na ye batika makambo wana tuka tokoma so kosambela mokili bato bakoma bakosambela makambo wana ezala lisu te oyo olingi basala yo te kosala ya moninga te mitia na place ya mama oyo mitia na place ya papa oyo eke yo okufi bana na yo batikali na mwa biloko ya moke oyo osombela bango famille na yo baya kobotola yango esika oyo ozali okosepela comprendre ke esalaka bato pasi tika kosala biloko ya boyo oyo ozalaka makasi kaka na kotelelaka biloko ya yaya biloko ya leki soki akufi na welela luka na motoki na yo mpo ya bato mokolo ekokomela yo nde koyeba pasi esalaka baninga ete ya yo osalaka buzoba ya boye tika Kinshasa eleki partout. Samedi totunaki motuna mpona nini na mapanga bafamille baproblème ezangaka te okokuta mwana mama leki azosoa na mama kolutu baproblème ntongo midi pokwa mpona nini. Na kati ya bafamille ebele na mboka na biso tosali constant que ba conflit ezalaka ebele to comprenaka te soki bawelelaka bokonzi to pe ezalaka likolo ya héritage alors que bango nyonso bazali bandeko na yango mutuna etunami boye pona nini na lopango ya famille ba conflit ezangaka te ezalaka bon tokoza bakolo lupangu bana leng mususu ya batata mwasi bakolo lupangu bana noko baye pa bana tata mwasi baye kovanda bana tata mwasi baza bolingo te me bana noko baye ke baye pike te lupangu na biso ya bandeko na biso me bandeko wana baza bango ya bolingo te yango epesaka ba confiance ndengo wana bolingo ezate bakomo benga na baninga bakende baninga pe moye pe bakende ezate po noko na biso to kende te bango pe babi lupangu na biso bobima bokende yango ezala nango bongo bon na mapango ya famille ba confuse la ebele pona nini nga lelo nakozana na mbongo na boti ba na ngai sikole na bungele nga na boti ba na ngai na sana ba famille na nga na papa na nga na sana mama na ngai donc bandeko na nga basebele quelque chose kozanga nga na kufi mais na zangi kosangisa bandeko na ngai na présence na nga le nga na kufi papa akowe la par na ye mama pa weli par na ye ba na nga pe bazana par na bango yango na siko monaka mo ba confie ya kibele po a partir ya moto azali liboso ne siko asangisi famille balete ma pango famille ba confie za ebele po bino nyonso bobotami wana bokoli wana tango bokoli yango même bible lobi faut quitter eza mwasi eza mobali faut quitter akesala ye famille na ye boko bandela vie ya sika soki bino nyonso boza wana bokomi ebele makambo oza pe ebele papa moto mama moto bazuwa wana koza na bambanda bambale me bana te bana baza makila moko fo bokolisa bana na bolingo po lelo biso bapara tokoza te biso ne tokufi bango fo bati kokola na bolingo ba confie ezaka na mapango ya baparents po déjà bible yango mo ezoloba déjà qu'il faut quitter chez les parents quand il a parents place na bango biso bana to ko luka mutu na mutu place na ye so to fandika place ba parents o ya zo tonga akomi ko tonga na lopango ba parents o musu bazana ba bali kaka na lopango ba parents moi si ya wana le mobali ya oyo donc ezaka respecter il faut ka quitter ato balite ato balite faut quitter chez les parents il faut aller il faut quitter seulement on a zaki na oya wana ezaka nda kitoko te ya kotikala pa ba parents tina ba âge mo eleki makasi eza penza bien te na lopango ya famille ba conflit ezalaka mingi surtout soki bazali ba maman différent ou soit ba papa différent na yango ba parents bosala ke ba makasi tango bozali nanu na bomo boye bakosangisa bana na bino po na bakola na bolingo pe na lisanga po ata soki bino bozali lisusu te bako garder unité pe ba conflit ekozala te entre bango. Kinshasa eleki partout. Édition étoile là ici nazaki na sengo ko présenter bino yango merci l'équipe technique et rédactionnelle ça qui mosala kitoko na sima caméra tozalaki bongo na Hervé Zaka
édition et Simamaki na Nathan Siata réalisation père régie finale et Simamaki na Timothée Kaembe toujours na coordination il y a le lion de la communication Jimmy Mukendi ngala bino tokutani mikolo zali koya toujours na système moko ya ko servir bino d'une manière très très professionnelle nde to salaka Réalité ya bana kino